Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Bandeko Balandia émission Ar-Risala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yambo ya maloba na biso to ya message o tozali na yango ya mokolo ya lelo tozongisi matondi epai na kolo Nzambe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tozongisi matondi epai ya kolo Nzambe tika ete kimia pe obote ya Nzambe zalote ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tozali toujours na série ya mateya na biso oyo ezali kolobela makambo etali la ilaha illallah. Premier pilier ya Islam. Témoignage wana ezali base ya Islam. Pe yango nde ezali base ya bonheur. Awa na se ya moi pe na mokolo ya suka. Ce n'est pas pour rien to evokaki liteya ya Luqman ibn al-Hakim ndenge azalaki koteya mwana na ye afanisi mwana na ye apesa ye makambo ya mutuya oyo ekosalisa ye awa na se ya moi pe na mokolo ya suka. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Luqman afanisi mwana na ye azali koyebisa na ye alobi mwana na ngai tinengo zovanda na katikati na mokili il faut ko éviter ko sangisa Nzambe na eloko mususu. Il faut ko éviter kozala parmi bato oyo bazali kosala ishrak billah. Ça veut dire kosala polythéisme, ko associer Nzambe na eloko mususu parce que yango ezali ténèbre moko énorme. Yango ezali ténèbre moko énorme pendenge moko ezali na sens que ezali injustice moko ya munene oyo ozosala Nzambe ozozwa droit ya Nzambe ozali kopesa yango epai ya bato na mokili to bikelamu oyo Nzambe asala. Et c'est ainsi que tolobelaki na ennemi na biso juré oyo azali komema biso vers le ténèbre ezali Satana oyo esengeli na biso toyeba komibatela contre ye de façon que akoka koinduire biso te na ishrak billah parce que souci na ye ezali ya kodétruire biso. Souci na ye ezali ya kobebisa bolamu oyo Nzambe apesa sasali yango epai na biso pe souci na ye ezali ya koegare biso na nzela oyo Allah subhanahu wa ta'ala alakisi biso ekomema biso na katikati na lola. C'est ainsi que akanela biso depuis kala o ndenge tazali kolobala il faut faire attention kozala jamais ko se tromper na adversaire na yo. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Très certainement Satana azali ennemi juré na bino pe bozoyer comme ennemi. Alobi na 4e chapitre 5 Coran chapitre les femmes Sourate An-Nisa na verset 117 tina 118. Tala ndenge Satana azali ko kanela biso. Allah subhanahu wa ta'ala yebsi na biso alobi yad'una illa inatha in yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa shaytanan rajim la'anahu Allah yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah
قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ayebisi Allah subhanahu wa ta'ala alobi ya solo Satana aprometaki que akozwa une partie bien déterminée oyo akobungisa biso na nzela ya Allah tokomona lola te. Alors na cadre ya kobungisa bato yango wana a apporté bango science ya sorcellerie pour ete akobungisa bato na nzela ya Allah. Ezali na madakhili shaitan, ça veut dire nanzela oyo banzela oyo ba porte d'entrée o Satana kote la biso na katkat na bomo ina biso pour ete sorcellerie ezala na impact na katkat na vie na biso. Et parmi ba porte na yango na 117e verset à 4e chapitre Allah subhanahu wa ta'ala lubi iyad'una min dunihi illa inatha. Nzela moko parmi oyo ebungisaka bato to ememaka bato na sorcellerie ezali ba incantation. Tango bato bazali kosala ba incantation na bakombo oyo tango mosusu bino boyebi te, bakombo ya binzambi ya badeesse bazali kumisa badeesse, invoquer badeesse, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nzambe azalaka na sexe féminin te, mais plutôt bango na kosenga bango na ko invoquer ba démon na bango ozomona bazali ko utiliser ba déesse to ba nzambe ya basi, alors que nzambe azali na sexité yango na nzambe Allah subhanahu wa ta'ala ebisi na biso alobi attention na ba système wana to na ba nzela wana ezali nzela oyo ekokotisaka sorcellerie to ekoki ko nuire bino na katikati na société na bino. C'est ainsi que okomona na tango ya kala olieba adorer Allah ba invoquer Allah bakomi kopesa Allah nini sexe ke azali oyo bango bako invoquer ezali oyo ya sexe féminin bazali ko invoquer Lata, Al-Uzza, Wal-Manat, babongoli yango ekomi ba déesse. Et na époque na biso pe tokokuta bato bazali pe na bazali pe na même formule wana, surtout bato oyo bazalaka na ba science occulte bazali na ba déesse na bango oyo bazalaka ko invoquer okomona kokota akomi kotsa na katikati na ndako na tango wana komi ko invoquer komona muto azo invoquer ra ma ba ni biloko wana nyoso tu ezali banzela moko parmi banzela satanique diabolique oyo ezali ko faciliter sorcellerie kota na katikati na bomo ina biso. Wa iyaduna illa shaytanan maridan la'anahu Allah. Ba mususu bazali ko invoquer démon lelo oyo ba culte tozomona ba place oyo ya kosambela Satana ekomi ebele na katikati na mokili. La'anahu Allah. Malédiction ya nzambe za likolo na bango na ndenge batiki adoration ya nzambe bakomi ko adorer kaka Satana oyo nzambe akiti botutu da likolo na bango. Alors yango wana tozali koloba kezali na madakhil shaitan, ça veut dire banzela oyo ba porte oyo Satana ezala ko utiliser to ba démon bazala ko utiliser pour ete bakoka ko bebisa baumbu ya nzambe to bikelamu ya nzambe. Et na ba porte mosusu oyo bazalaka ko bebisa Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi biso na 4 na Coran na 17e chapitre ya 5 Coran na verset 64 Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso alobi wastafziz man istata'ta minhum bisautik, envoûter bango ozali na capacité à ko envoûter bato ya à partir ya ba voix na ye. Et na ba voix na ye ndenge lobami na katikati ya ba tafsir to ba explication ya 5 Coran ba exégèse ya Coran ba lobi
صوت الشيطان والغناء وآلات الطرب. Bakisi biso balobi ete voix ya satana oyo azala kwa egare nango bato ezali ba miziki na ba instruments musicaux. Yango nde ezali voix ya satana. Et tota na 4 na société na biso 24 heures sur 24 dozalaka toujours na musique na musique na musique. Na prophète sallallahu alayhi wa sallam akebisi biso alobi attention. Parmi les signes à fin du temps, musique et kozalaka et belé, koleka kutu ata iloba ya Nzambe. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a yebisi na biso na hadith ya Bukhari alobi sayakunu fi akhir zaman unasun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Parmi les signes à fin du temps, okokuta batu bakokomisaka zina ekobo ekoma halal ekoma licite, ça veut dire ekoma eloko moko oyo ezali permis, bato basala ekobo ndenge balingi, moto apekisa moto te na kolata kabilamba ya swa ekoma permis, bato balata ndenge balingi. Et parmi babiloko oyo basigne ezali kolakisa fin du temps ezali bato banda komela masanga ndenge balingi, bakokomisa yango halal komela masanga, muto obanga te ke non Nzambe apekisi masanga na suka nango, bakokomisa ba instruments musicaux ekoma halal. Donc 24 heures sur 24 ozoyo kakaka toujours makelele ya biloko wana ezali moko parmi ba nzela o satana azali kofungola yango oyo tozali kofungolela satana po akota na katikati na bomo na biso amema biso na libunga na ye pe sorcellerie eza na facilité ya kokotela biso tango yo zana ba écouteur na yo na kati ya na matoi ozali 24 heures sur 24 na musique. Attention, soki sorcellerie eye ba ensorceler yo ba loki yo yeba ke ozali exposé automatiquement. Alors yango wana ndege Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso na sima nango ayebisi na biso alobi parmi ba stratégie ya salaka atindaka ba armée de l'air na armée terrestre. Ndenge alobi wa ajliba alayhim bi khaylika wa rajilika, akotinda ba armée de l'air, akotinda armée terrestre, ba fatassin ba soda na ye akolarguer bango ndenge tolobaki la fois passée po baya ko détruire bino na sibana yango akoya ko pesa bino ba promesse ya lokuta wa ma ya'iduhum shaytana illa ghurura, na ba promesse nyonso tu oyo satana za ko pesa bino ezayaka ya lokuta na sibana yango. Parmi ba porte oyo satana akotela kabato to sorcellerie ekotaka na bandako ya bato à partir ya mbongo wa sharikuhum fil amwali wal aulad, à partir ya misolo ezali moko parmi ba moyens de transmission à sorcellerie à partir ya mbongo, parce que vous allez associer na démon na katikati ya mbongo, et surtout soki mbongo ezali oyo zwi yango na voie normalité, mbongo ya corruption, mbongo ya muyibi, mbongo ya détournement, bambongo ya koteka biloko oyo ezali illicite oyo Nzambe a prohibé yango apekisi yango, bambongo wana ezali mbongo ezali ba porte d'entrée ya démon ya Satan, de façon que ayak détruire na biso na kati na bomo na biso. C'est ainsi que bandoki bazalaka ko utiliser à partir ya mbongo pona ko transmettre kindoki pa ya moto po ebebisa bomo na ye, soki esangani na mbongo na yo okomona mbala moko komi na problème. Ndenge Corée ezali kolakisa biso et ezali pe na mususu parmi ba nzela oyo ba porte d'entrée ya démon na katikati na bomo na biso pona ko détruire biso ezali na nzela ya bana na tango ya bosangisi ya mwasi na mobali, surtout ndenge bato bazala ko sangisa nzoto na bango na nzela ya ekobo yeba ke na tango wana ezali moma moko oyo Satan azalaka ko profiter na occasion pour a kotisa semence du diable wana po mwana oyo akobotama
na bosangisi ya mwasi na mobali na ngonga wana ekosala nini ekokuba cause ya destruction komona mwana abimi mwana abotami mwana azali insupportable mwana azali cause ya kokotisa kindoki na katikati na libota. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit biso moto zali mondimi ya solo avant bosangisi nzoto ya mwasi na mobali na ndenge ya halal na ndenge oyo ya libala esengeli na yo oyebaka kosala kosenga epai na Allah olobi bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana na bandi acte oyo na kombo ya Allah pe nzambe fait de sorte que satan azala musika na biso pe soki o accordé biso chance ya kobota mwana a partir ya bosangisi oyo tozali kosangana azala mwana oyo azala protégé contre le diable. Mais la majorité a battu bazalaka ko tenir compte na élément wana te et c'est ainsi que Satan azalaka kokota na nzela wana okomona mwana akomi insupportable mwana akomi porte d'entrée ndenge Allah subhanahu wa ta'ala ibsi na biso alobi wa sharikum fil amwali wal aulad. Ezali élément moko très capital na parmi babiloko mususu ezali ba démon bazalaka ko utiliser biloko ya kolia. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le 5e chapitre à 5 Coran, dans verset 3, 3e verset, Allah a dit dans le Bible, attention à biloko ezali prohibé, hurrimat alaykumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Allah subhanahu wa ta'ala a pekisi bino boliaka ba nyama oyo ekufi étouffé. Ba nyama oyo bakati yango na kombo ya nzambe te. Prophète Aïbsi Nabiso Alobi, ma anhara dam wa dhukira smullah alayhi. Fakol, oyo nyama bakati ekingo makila itangi pe batangeli kombo ya Allah ne eloko oyo nyama oyo bokolia. Bokolia nyama amiku felite. To nyama oyo ba étranglé te. Mais plutôt nyama izana procédure ya kolia nyama izaka kabilia liate. Soki yo zali kolia kabilia lia ba nyama oyo etangemi kombo ya nzambe te yeba ke ozali kofungola porte ya sorcellerie kote la yo na katikati na nzoto na yo pe na kati na ndaku na yo ekokoma objet ya ko détruire yo na katikati na bomoi na yo na sima nango nzambe apekisi kolia banyama mususu bakopekisi kolia makila wadama kolia pe makila ndenge mingi tozomona na katikati na société na biso bana ba boudé tambolaka et tout le monde mukebike katelanga boudé ba makila ba boudé wana ya makila tango yozo lia ba boudé wana ya makila yeba ke islam epekisi yo lia makila tango yo ko lia makila automatiquement ofungoli porte ya satana aya ko détruire yo na bomoi na yo ezali na aspect mosusu diabolique satanique oyo esalemaka na katikati na mabota mwasi soki alingi mobali alinga ye bingi okomona azwi makila na ye ya sanza azali kotia yango na biloko ya kolia po ete mobali soki ale yango mobali wana alinga ye mingi. Pourquoi? Parce que akendeki pa nganga bayebisi ye ke no omoni kisi yo napesi yo il faut osangisa yo na makila na yo ya sanza. C'est ainsi que moto oyo asambelaka nzambe ya solo azalaka makambo ya bilialia te. Il faut faire attention na bilialia parce que à partir ya bilialia des mois azalaka kokotela biso na biloko wana pe na biloko surtout oyo epekisami na katikati na islam. Et enfin Allah subhanahu wa ta'ala alobi na katikati na 5e chapitre wana na verset 3 alobi eloko bususu oyo epekisami ezali nyama ya ngulu oyo ezali prohibé na katikati na islam depuis ndenge nzambe asalaka mokili. Nzambe apekisa même na babuku ezalaki liboso na biso nzambe apekisaka kosimba ata ebembe ya ngulu te ekozala ndenge nini kolia na nzambe ayebi sagesse nini eza na katikati nango parce que ezali moko parmi ba porte oyo satana akoki kokotelaka biso. Alors il faut que ça la attention na bamakambo wana nyonso tout de façon que omi batela na katikati na bomoi na yo ozala te parmi bato bako
tomber dans katikati ya tentation ezali élément moko très très capital parmi ba aspect mosusu oyo tozali komona yango na katikati na société na biso oyo ezali considéré parmi ba madakhil shaitan tofungolela satan na porte ezali oyo tozomona na basi na mibali ba tatouage ozomona mutu ako dessiner cobra azali ko dessiner lion azali ko dessiner donc ba image mususu okomona dessin moko ya biloko moko horrible et bangisa na ko bangisa ba tatouage wana na katikati na islam ezali eloko oyo epekisami c'est pas pour rien epekisami parce que ezali parmi ba madakhil et shaitan na bato nyonso to basalaka ba tatouage wana ezalaka na sens na yango na signification na yango soki ye azali attaché na démon ya cobra automatiquement okomona atie cobra ta mosusu awa na loboko na ye soki par exemple azali attaché na démon ya mbwa okomona adessiner mbwa na parti moko ya nzoto na ye batatouage wana na katikati na islam prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévoir yango déjà pas ya bandimi bozala ko éviter yango c'est ainsi que alobi na katikati na hadith alobi la'ana Allahu alwasilata wal mustawsila wal washimata wal mustawshima wal mutafallijati lil husn al mughayyirati li khalqillah. Allah subhanahu wa ta'ala ndenge akelaki moto alobi laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim nzambe akelaki yo na ekelamu moko oyo ezali créature moko ozali parfaite na sima nango yonde ozali komikomisa moto pamba thumma radadnahu asfala safilin na sima nango moto ayeko se retrouver akomi moto pamba pona nino komi moto pamba yo moko omilukeli babiloko oyo ezali démoniaque et satanique et parmi babiloko wana ba tatouage oyo tozalaka no bato bazali nango ba jeune mingi bazomona ke no pose à la star ya solo il faut zala na ba tatouage. C'est ainsi que prophète sallallahu alayhi wa sallam a yebisi na biso alobi malédiction ya nzambe ezali epai na moto oyo azali kosala tatouage. Ba tatouage wana ezali ba biloko oyo ezalaka mbonko parmi ba élément ou bien ba porte ya kokotisa shaitan. C'est ainsi que okomona mutu tango azali na ba biloko wana une fois soki likambo ekomeli ye automatiquement idée na ye eye soki par exemple pona bitumba mbala moko ezali lokola azali ko-invoquer cobra wana po asalisa ye po abunda bitumba to esprit wana ya mbwa wana oyo azalaka méchant ekotela ye na nzoto de façon que abunda bitumba to asala acte moko boya mabe to ya lion soki azali koloba boye bato bazala kobanga ye ezali moko parmi badakhil shaitan to banzela oyo esengeli na biso tozala koevite yango parce que soki tozali kolandalanda bilandalanda tokokweyisama na kati ya nzela oyo nzambe atindeki biso yango te. C'est ainsi que musulman ya solo oyo azali averti moto oyo azali kondima na nzambe ya solo esengeli na ye azala te parmi ba imitateur. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi attention na katikati na mokili la takunu immaa ay la takunu muqallidin bozala te parmi batu oyo bazalaka na makambo ya bilandalanda yango wana prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na biso alobi musulman ya solo oyo azali kolanda liloba na nzambe musulman averti azalaka imitateur te mutu oyo azalaka kolandalanda bakura nyonso to ekoyela ye na katikati na mokili makanisi bapense nyonso to ekoyela ye to makambo nyonso to azomona na télévision mbala moko ye aplike yango na nzoto na ye to na katikati na bomoi na ye kozala imitateur te. Prophète alobi la takunu immaa kozala jamais imitateur takulu in ahsana an-nas ahsanna soki bato basali makambo ya malamu ngai mpe nasali
wa idha asa'u asa'na soki basali makambo mabe ngape na sali walakin watinu anfusakum il faut bozalaka na position moko claire et nette an torsinu idha ahsana nas soki boza bato bazali kosala bolamu makambo oyo ezali conformément na liloba na Nzambe na enseignement ya prophète ya Nzambe à ce moment na bino bosaleli wa idha asa'u soki bato bazali kosala mabe bazali kosala makambo ezali contrairement na liloba na Nzambe bazali kosala makambo ezali contrairement na enseignement ba prophète bayaki kotika à ce moment là esengeli na bino antajtanibu isaatahu bozala musika parce que mukolo ya suka bokozala juger ensemble na batu oyo bozala kolanda na bango Nzambe azali prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi biso na katikati na enseignement na ye na tradition prophétique alobi ayebisi na biso que almar'u ma'a man ahabbahu moto akosekwa kamukolo ya suka na moto oyo azali kolinga ye mingi soki yo azali kolinga moto ya mabe mingi yo kosekwa ka elongo na bango mais soko ozali kolinga bato oyo basalelaka Nzambe mingi ozalaki ko attaché na bato oyo basalelaka Nzambe na liloba na Nzambe okosekwa pe elongo na bato oyo basalelaka Nzambe na bato oyo bazalaki attaché na liloba ya Allah. C'est ainsi que prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi lisusu ayebisi na biso na katikati na tradition na ye to enseignement na ye alobi que soki yo ozali kolanda moto ozali ko imiter moto okozala pe considéré parmi batu wana donc tozalaka te parmi batu oyo bazalaka ko imiter batu oko imiter aveuglement kaka lokola bato nyonso to bakomi kosala ba tatouage ngape na sala tatouage lokola bato nyonso to bazali kosala par exemple ndenge batu ezala basi omona tamzo azali kotia ba perruque na ba mèche yo po sali yango ka poda nini parce que mona ki butu attention parce que quelque part enseignement ya prophète sallallahu alayhi wa sallam azali clair parce que ezali banzela oyo ozali ko encourir malédiction ya Allah subhanahu wa ta'ala soko ozali parmi batu wana na okofungola porte pona satana à côté la yo na soki ozali exposé na sorcellerie yeba été facilement ekoki ko zoyo pe ekoki ko détruire yo pe ebebisi bomo inaona katikati na mokili okomituna mbala ndenge nini kaka ngai nde makambo ya boye komela ngai esengeli na yo komitala comment est-ce que ozala ko se comporter ba porte nini oyo yo fungolela satana ba porte nini oyo esengela ki bloquer yango o kanga yango de façon que satana akomela akotela yo te parce que azali ennemi juré na yo ndenge Allah subhanahu wa ta'ala lobi fattakhidhu aduwa yo peut déclarer que non yende azali ennemi na yo déclaration neza kaka na monoko te mais plutôt na ba acte na yo na ko éviter eloko nyonso tu oyo ye azali ko tinda parce que parmi ba biloko ya tinda kezala toujours ko sala biloko ezali contre nature. C'est ainsi que alobaki Nzambe Allah subhanahu wa ta'ala ibsi na biso alobi que satana azalaka déclara que la amurannahum fala yughayyirana khalqallah ngana ko kangama na bango na ko obligé bango jusqu'à ce que basala biloko nyonso to ezali contre nature o Nzambe asalaki yango wana oyo tozalaki nango mpona mokolo ya lelo mpona kotala bavoi nini oyo satana akotelaka biso oyo azali ennemi juré na biso po ete akoka kodétruire biso po ete akoka kobebisa bomoi na biso tosala effort ke tozala musika de façon ke tokangama kaka na liloba wana ya tauhidi to ya bomoko bwa Nzambe kokangama na liloba ya Nzambe po ete tokoka kozwa lobiko awa na se ya moi pe tina mukolo ya suka wana nde suka na ya mateya na biso ya mukolo ya lelo tosengi na Allah subhanahu wa ta'ala tia biso parmi bato soki bayoki liloba balandi yango ndenge boyebi dini émission na biso ezala koleka chaque vendredi na 17h na rediffusion ezalaka toujours le mardi na 23h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous